mutuna lite na biso na pokwa oyo ezali almanaka ebombani po ete na solo ezali nde yango wana ezali mpenza mpona almanaka ebombani. Na mate esili koleka tolobaki mpona ebandeli na mangomba na molili mpe ndenge nini ekonzami, mpe tomonaki ete ebimaki longwa Babylone, ebimisi kabbalisme, mpe na mangomba na molili na Islam lokola ba Ismailien, ba Karmatite, ba Fatimite, ba Drus na ba assassin oyo tolobeli mingi te. Kabbalisme ebimisaki na solo gnosticisme oyo bazali kozongisa na esika na Yesu Kristo Masia moko na mokili oyo babyangi Kristo na mapata. Mpe Kristo oyo na mapata azali na lolenge na Yesu Kristo na Biblia te. Kasi na ntina na kondimisa ye na mokili bato nyonso bakobyangama mpona kondima ye, wana elingi koloba ete Yesu Kristo ata na kati na bakristo akokitisama na molongo moko na Kristo oyo na mapata mpona koyamba ba oyo bandimi kokokana na ye. Na makomi na Eliphas Levi, gnosticisme esalami na Simon Magus oyo azalaki ndoki mpe alatisaki yango kazaka na bokristo, ye wana nde abatisaki yango, kasi Pierre apamelaki ye mpo alingaki kosomba molimo mosanto. Na bongo kazaka na bokristo ezipaki gnosticisme. Na bwanya wana na solo ebimisamaki mpe batemplier na lingomba monene na losambo bazalaki bamemi na bwanya na kala. Na ndenge mosusu bazalaki bamemi na libombami na gnosticisme. Bazalaki na boyokani na mangomba na molili na Islam, bakangamisamaki na yango mingi, mpe na solo tomonaki ete batemplier batungisamaki na mokonzi na France, mingi kati na bango bakimelaki na Espagne, wapi mokonzi na Espagne abatelaki bango mpe bafulukaki mosika koleka, mpe milulu na bango na badegre ekobamisamaki na mangomba ebimaki na kati na bango, na bongo batemplier balimwaki kaka na nkombo. Boyebi na kobomba na batemplier etikalaki koumela na bato na kati na Rose Croix, mpe ekonzamaki na lingomba na bajesuite. Lingomba na bajesuite nde ebimisaki franc-maçonnerie ndenge tomonaki yango mokolo eleki, mpe franc-maçonnerie ezali eteni na ba protestant soki bolingi, kasi kaka te eteni na ba protestant ezali lingomba na kati na mboka mingi mpona komema mbongwana oyo na ntina na kofandisa bokonzi oyo na molili. Yango na pokwa oyo tokobwaka liso na franc-maçonnerie, mpe tokotala na nsima na molili oyo elingi koloba na solo. Mpo ete ba franc-maçonnerie ebele ndenge ezalaka na mangomba nyonso na molili, bayebi mpenza te oyo ezali kobongisama na nsima. Bokokanisa ete Gary H.K. na mokanda na ye na nkombo en route vers une occupation globale apesaki maloba ndenge moko na oyo azwi yango na kabbalisme, gnosticisme, batemplier, mpe alakisi boyokani na bajesuite oyo ezali lingomba na mapinga na ngoya makasi bazali kokonza makambo oyo nyonso, mpe ezali na franc-maçonnerie oyo ezali kokonza marxisme, mangomba na politiki na molili na Amerika mpe Europe, babombi nkita mpe mosolo na mokili, mpe nsomo mingi Conseil mondial des églises. Siko ezali ngai te moto na lobi, ezali nde moto oyo mpe azali moto mokete. Mpe mangomba na bonzambe na boyebi nzambe na losambo ebele nde yango wana eyebani na nkombo na mouvement du nouvel âge. Mpe mouvement du nouvel âge ezali monene koleka oyo tozali kokanisa kaka mpona kozala bato na libanda bazali kosala makambo na bango. Ekomisamaki libongisi mobimba oyo ezali na kosangisa mokili mobimba, mpe Conseil mondial des églises ekozala na mosala na ntina monene na likambo oyo. Ezali bongo likambo na ntina monene mpona biso koyeba mpona nini franc-maçonnerie ezali wana.
mateya na libanda na franc-maçonnerie ezali kolakisa makambo oyo mangomba na nsambela ezali na yango na ntina na bamboka wana. Ndakisa soki bafandi na mboka na bamusulman mpe bazali na kati na franc-maçonnerie, wana nsambela ekopanzana na kati na bato na molongo na se na franc-maçonnerie ekozala islam. Soki bofandi na mboka na bayuda, wana na solo nsambela ekozala judaïsme. Soki bofandi na mboka na bakristo, wana biblia nde ekozala mokanda monene na loge na bango, mpe ntango nyonso ekozala kaka mpona molongo na se na bato na bango. Bokristo ekozala efandelo na lingomba. Kasi na solo, soki ekonzami na bokonzi mosusu na kati, wana elilingi ekoki kokesana. Sikoyo na kotanga na mpokwa oyo, makomi na mikanda na bango kaka. Na koloba te o balobi boye, na kosalela te maloba lokola balobi boye motosongolo na likambo na moto boye te. Na tokotanga makomi na solo oyo kitoko koleka. Mokanda na kombo Moral Saint Dogma ezali mokanda ekomami na Albert Pike, yango ezali mokanda ezwami lokola likonzi na mateya na franc-maçonnerie. Kaka ba franc-maçon na degré na likolo koleka nde bazwaka mokanda oyo, na nsima bango kokufa mokanda oyo ekozongisama na loge. Na solo ezali pepele te kozwa yango. Lelo bokoki kokende na internet, bokoki kosomba Moral Saint Dogma, kasi bakotindela bino oyo na solo te. Ekoki kosalema soki moto moko akomi na esika wapi moto moko azalaki franc-maçonnerie akufaki mpe bazongisaki mokanda wana te, mpe na nsima na bambula bakitani na ye baye komona yango to misusu ezali komona na lisusu na solo na nzinga wana, nde bokoki kozwa nsango na solo na kati. Mpona ngai nazali na mikanda ebele mpo ete tata bokilo na ngai azalaki makasi na boyebi mingi na makambo oyo, mpe tango akufaki nazwaki mingi na makambo oyo ekoki kokomela bato ebele te. Mpe na bolukiluki na ngai na mbula ebele, nazalaki koluka mikanda na ebandeli mpona kobimisa maloba na monoko na mbalata. Na bongo soki boyoki mpasi na makambo na koloba na mpokwa oyo, bokanisa na koloba likambo te, na kotanga kaka, mpo ete bino moko bopona mpona koyeba soki ezali bongo to te. Moral Saint Dogma, mama na mokanda na mateya na franc-maçonnerie. Page 870. Batemplier ndenge moko na mangomba mosusu mpe masanga na molili bazalaki na mateya mibale. Moko ebombani mpe ezalaki mpona bakonzi oyo ezalaki johannisme. Mosusu mpona bato nyonso oyo ezalaki Église catholique romaine. Ezali pasi mpenza. Na bongo ezali na mateya bazali kopesa bato nyonso, mpe bato mpamba bazangi boyebi. Mars abengaki bango bangombe. Babiangami mpe bakatechumene. Babiangami mpe bagoyim. Bazali kobianga bango na bankombo na kotiola. Sikoyo, soki ezipelo na libanda mateya na batemplier na bato, ezalaki mateya na bakatolike, balataki mpe na solo elamba na losambo. Mpe balobaki ete wana ezali likambo moko na ntina na sambela na bango. Kasi na kati bazali na losambo mosusu. Mpe lingomba oyo epesameli yango ezali johannisme. Sikoyo tozali na mangomba ebiangami Saint Jean lelo. Mangomba ebele. Na boye esengi kaka kotina makanisi na mangomba minene mosusu. Tozali na bakatedrale Saint Jean. Wapi makambo na somo ezali kosala mandenge tokomona yango liboso na mateya. Tozali na ambulance Saint Jean ndakisa. Boyebi tokoki kokoba na bongo na lingi kokotala mozindo awate. Makambo oyo nyonso ezali mangomba na lisungi ezali komona na kosala makambo malamu. Bazali kosunga mingi ebele na baopito, bazali kopesa misolo ebele na babola mpe na bazangi ezala mpona baopito na bana to bato babukana na mokili
mpe ndenge ezali mangomba na lisungi boye ezali mpenza mpasi mpona kososola likambo moko na mabe na mangomba ezali kosala bolamu. Wana botala na solo elamba kitoko na kati wapi kozipa eloko ekoki kokundolama te. Na bongo soki bomoni Johannisme ndenge balobaka euti na Jean-Baptiste wana botala yango na liso makasi. Bongo mataya mibale moko na libanda mosusu na kati. Morse Ndogma page 820. Batemplier bafundamaki makasi mpo ete babwakisaki Kristo mpe bawanganaki Nzambe na milulu na bango. Makambo na mbindo maloba na bademo na basi mpe basambelaki bikeko na bilima. Mpe tolobaki yango na lite eleki. Nsuka na lisolo eyebani ndenge nini Jacques de Molay na baninga na ye bakufaki na moto. Kasi sikoyo oyo ezali makomi na franc-maçonnerie. Kasi liboso na kobomama na ye mokozi na lingomba azwaki etumbu asalaki mpe afandisaki oyo ekobianga mansima makambo na lingomba na molili oyo na makasi to maçonnerie écossaise. Tokoki te kozwa mokanda monene koleka oyo. Na solo na kolanda Albert Pike franc-maçonnerie ekobisaki misala na ba templier. Na kati na molini na boloko na ye mokonzi monene asalaki ba loge minei na bamboka minene na Naples na Est na Edinburgh mpo na Ouest na Stockholm mpo na Nord mpe na Paris mpo na Sud. Maletele na liboso na kombo na ye JDM ekomama na kati na lingomba moko wana na badegre misato na liboso ezali kaka moko na makambo na solo na kati mpe endimisaka ete wana nde ebandeli na franc-maçonnerie na mikolo oyo ebimi na monoko na mbalata. Na bongo batemplier balimwa mpenza te kasi bazali kaka na bomoi. Na solo na kati na rite de York ezali na degré moko oyo ezali degré na batemplier nyonso ezali wana. 32e degré na maçonnerie prince sublême du secret royal ezali degré na suka na franc-maçonnerie écossaise. Ezali na degré na likolo koleka 33e degré kasi ezali degré na lokumu kaka. Na bongo degré na likolo koleka na franc-maçonnerie ezali 32e degré lisusu Morse Ndogma elobi boyebi na makambo na molili na magie na kala ebombamaki na se na molili na makambo mabombami na kala. Emonisamaki mabe to ebebisamaki na bagnostique. Bazali kolakisa langi te. Emonisamaki na se na molili oyo ezipi oyo babengi mbeba na batemplier. Ekutami na kolingama na masese oyo ezali kososolama te na milulu na maçonnerie na likolo koleka. Boni bozali na yango? Na bongo libanda na monoko na mbalata makambo mabombami na magie na kala mpe molili na makambo mabombami na kala ezali lelo mpe eyebani na bato na badegre na likolo na franc-maçonnerie. Moto moko te na degré na se ayebi likambo wana bazali koya na loge mpe bakanisi ezali lingomba na bakristo na solo kaka na solo na bokristo soki bazali na loge na bakristo yango wana ezali na bandeko bazali kosala bolamu mpo na bamosusu. Sikoyo botala oyo ezali San Salvador ezali na Mayork wapi batemplier na solo babatelemaki na babatelemaki na bakonzi na Espagne mpe soki bokei na esika na batemplier bokomona bitumbelo na mangomba bokanisa ete batemplier bazalaki lingomba na église catholique romaine lokola ba jésuite bazali lelo lingomba na nguya koleka na kati na église catholique na bongo bazalaki lingomba na nguya koleka na kati na église oyo bazalaki kokonza te kaka makambo na mapinga po ete bazalaki ba chevalier kasi bazalaki kokonza mpe makambo na mosolo. Mpe mpongo na mitu mibale ezalaki eteni monene na bilembo na bango. Mitu mibale Yanus azalaki na mitu mibale azalaki komona liboso mpe na nsima. Soki bokei na mangomba mosusu bokomona yango na etumbelo ye wana likolo na etumbelo na lingomba na Mallorca. Sikoyo ezali lingomba na Rose Croix fololo na rose ezali elembo na Nzambe na bango. Mpe na yokaka mutu mpasi te na ntina na bilembo oyo soki nakokaki kozala na nkanda mpo na bilembo nyonso esengeli na bwaka biloko nyonso na ndako na ngai to nyonso esalami mpo na nyonso ezali na bilembo. Tozali koumela na mokili oyo kasi tobiangami te kozala bato na mokili oyo. Mpe tokoki kosalela biloko ezala na bilembo to te mpo na solo elembo moko ezali na ntina te. Kasi ezali kaka malamu toyeba ezali kaka lokola kotanga ninga mosusu.
bongo botala ndambo na mateya na molili na lingomba na Rose Croix wapi bozali na baziforat ba degré oyo bokoki komata mpe yango ezali kabalisme na solo. Sikoyo ebongi boyeba ete lingomba na kabale Yawe na lingomba na kabale Yawe te azali mokonzi na solo kuna, ezali nde Lucifer azali mokonzi na solo kuna. Kazi tokozongela yango mpe bazifora ezali nde komonisama na elongi na ye. Bongo tokotuna na moral endogma lisusu oyo elobi mpo na kabale oyo na ndenge ebyangami kabale eleki bule lelo. Talmud ebyangami Talmud na bule mpe Biblia ebyangami kaka Torah mpamba. Boni ezali kambo te? Biblia ebyangami Torah kasi mokanda na mibeko oyo ezalaka na Biblia te ebyangami Talmud na bule. Mpe mokanda na mateya na molili ebyangami kabale eleki bule. Na komeka yango mpo ezali na bakonzi na bayuda moke koleka na mokili lelo ba oyo bazali na kati na kabale te, ezali likambo na somo. Kabale na bule to bizaleli na bana na Set ezali na solo bongo te. Na kolanda mateya oyo Set azalaki moto na masumu to bazali ko balukela kaka wana balobaka moto na masumu te. Kasi moto na kati boye ezali na liteya moko na kati mpo na bato na kati mpe liteya na bato nyonso mpo na bagoyi mpo na bibwele kaka mpo na kokanga bango. Bizaleli na bana na Set esalamaki banda Kalde na Abraham elakisamaki na banganga na Egypte epai na Joseph ezwami mpe epetolami na Moïse ebombamaki na kati na bilemo na Biblia emonisamaki na mobikisi na Saint Jean wana bozali susu na yango Johannisme mpe ebombami mobimba na nse na bililingi na ekomeli na Egypte ekokani na oyo nyonso na ntango na kala na Apocalypse na toma wana. Okay. Sikoyo awa ezali kaka kobaluka esika moko Abraham, Joseph, Moïse bazalaki bango nyonso bato na kati oyo makambo nyonso bateyaki na bato ezalaki makambo na mpamba. Toloba yango bongo mpona kobomba bango na esengo mpe kotika bango na kozanga koyeba kasi na kati bazalaki na liteya mosusu. Sikoyo ezali mpenza solo te mpo ete Mose akomaki Torah mpe oyo nyonso bazali konyema ekokani na mateya na Torah te mpe kabale mokanda oyo ezali kobalola Torah mpe ekomisi yango liteya na molili. Minda minene misato na loge ezali bilembo na nguya mpo na biso bwanya mpe bolamu na Nzambe. Ezali mpe bilembo na basefirot misato na liboso bolakisami na Nzambe oyo na kolanda kabale. Bongo kabale ezali mpenza na kati makasi na lisolo oyo tozali kotanga mboye mpe na yango loge nyonso na bamaso ezali tempelo na losambo mpe bazali koyebisa bango ete ezalaka na tempelo moko te mpo na losambo awa moral endogma elobi ezali tempelo na losambo mpe mateya na yango ezali mibeko na losambo oyo nde losambo na solo emonisami na bapatriarche na kala. Sikoyo bomoni ete babongoli bapatriarche na kala na kobalola bango bakomi bato na molili mpo na kotekela yango bato na solo. Makambo masoneri elakisi na mbula ebele oyo bakokoba ezali oyo ekolakisa ntango nyonso ngonga ekozala. Okay, natondi bino totuna mituna mike mpe tokosenga na framasoneri yano la biso mpe mikanda oyo tokosalela ezali bobele makomi na ba mason na degré na likolo mpe ba framason oyo tokotuna mpo ete bapesa biso biyano bazali kaka ba oyo na degré na likolo. Na bongo Albert Maki akomaki makanda wa encyclopédie na franc-maçonnerie moko na makomi koleka oyo ezali mingi na baloge kenda sango oyo baloge na minene koleka bazali na mokanda oyo encyclopédie la franc-maçonnerie azalaki franc-maçonnerie na 33e degré linkolo bazalaki moto na kati mpenza. Boni franc-maçonnerie ezali ngomba na bakristo soki franc-maçonnerie ezalaki kaka lingomba na bakristo mbele bayuda na bamusulman na brahman na babodisa bakokaki te na bososoli na bango kokota na kongengisama na yango na solo ezali ngomba na bakristo te. Bongo mpona Biblia ezali kuna na kati mpona nini Biblia ezali kuna na kati ezali wana lokola elembo ndenge tosili komona yango na bazifora misato na liboso. Boni franc-maçonnerie ezali lingomba na bakristo franc-maçonnerie ezali lingomba na bakristo te ezali mpe mozongani na yango te. Bongo ezali nini moral saint dogma na kobwakisa nungunungu nyonso na bato mabe mpe na ntina te na zend avesta kabal bagnostic mpe na bitelo ezali na sambela mpe bwanya na masoneri bokoki te komona polele koleka oyo te.
na bongo na ndenge na mosusu kabale ezali sambela na franc-maçonnerie kasi kabale bazali kosalela yango na ndenge oyo bato bandima ete oyo bazali kondimela ezali na kati na Biblia. Maçonnerie ezali boluki na pole boluki oyo ezali kozongisa biso mbala moko ndenge bokoki komona yango na kati na kabale na likambo oyo na kala mpe na koyoka malamu te na bosoto mpe na bwanya moto na kati ya komona ibandeli na mateya mingi bansambela nyonso na mateya na solo wana na kati ezali na bouddhisme, islam, hinduisme bango nyonso euti na kabale mpe ekotisaka moto nyonso na mayele mpe mokonzi nyonso na kati na ndoto na losamo na ba illuminati nyonso ba oyo bangengisami ezali makambo na Lucifer, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint-Martin mpe bamosusu ezwami na kabale mangomba nyonso na bamaso na bilembo na yango nyonso tokende liboso ezali na ntembe moko te na makambo yango. Maso na solo akangami na kondima te akoki te koloba azali mokristo to musulman to moyuda azali kososola na bongengisami na nzambe na loge ete lokola maso nsambela na ye esengeli ezala na mokili mobimba. Kristo, Buddha to Mohamed oyo nkombo na ye elingi koloba eloko te mpo andimaka kaka pole kasi momemi pole te azali kokumisa na bandako nyonso azali kofukama na etumbelo nyonso ezala na tempelo moske to katedrale azali kososola na eyokeli na yebo moko na bosolo na molimo elobami na Manly Palmer Hall les bleus perdus de la franc-maçonnerie. Boni bozali komona wapi Conseil mondial des églises ekoki kokoma na eloko na ndenge wana kosangisa mangomba nyonso elongo boni wana ekomi kosala eloko moko boye to ngengere moko to eloko moko boye na bongo tozali kokoba makambo mitano na bolingo lokolo na lokolo libolongo na libolongo tolo na tolo loboko nsima mpe na monoko na litoi oyo ekokani na oyo bazali kosalela na milulu na kindoki na lingomba na badruide mpe ekokani mpenza oyo bazali kosalela na milulu misusu lokola na bagardnerien rite d'Alexandrie. Siko Alexandrie ezali esika wapi boyebi na makambo na molili ebatamaki na Alexandrie mpe na Rome nyonso etikali kobebisama tokozongela yango na nsima bisika wapi bokristo efulukaki ezalaka lisusu te islam nde ezali kuna mpe longwa Alexandrie mpe nsima longwa na Rome ebimaki lingomba na sika kozala na nkombo moko ebombani to loyembo moko longwa monokoli kino litoi ezali esalelo na magie na kala emonisami na liloba oyo na ndinga na Hebreu kabale na bongo ezali ngomba na molili sikoyo mpo na nini Biblia version King James etiami likolo na etumbelo maçonnerie ezali koyokana te na Biblia efanisami na makomi na Biblia te mpo soki ezalaki bongo ekokaki kozala maçonnerie te ekokaki kozala likambo mosusu la digeste de la loi maçonnique page 207 209 bongo ezali Biblia te Biblia ezali wana lokola nini lokola elembo kasi tokoloba nini mpo na nzambe mpe mpo na mwana na Yesu Kristo bomoto na mobimba na bongo yango nde bobele nzambe moko wana lisusu tozali koloba mpo na bamason na likolo bazali kobimisa bansango bomoto boni bosili koyoka te nsango na manifeste humaniste mpe na bomoto na yango mobimba malamu oyo ezali makomi kitoko na mokanda moral saint dogma na tangi mokanda oyo yango ezali litangi oyo na monene nanu na sala te na bomoi na ngai na kosenga te na bato nyonso botanga yango ezali pasi mingi na nkingu kasi ata bongo Biblia ezali eloko moko na ntina likolo na mesa na loge na bakristo ekomami na makomi na ebandeli likambo oyo mpo ezali mokanda na bule na nsambela na bakristo mikanda mitano na bahebreu na kati na loge na bahebreu mpe Coran na loge moko na bamusulman ezali wana na etumbelo mpe moko na yango mpe kare na kompas na solo ezali pole minene oyo maso nyonso akotambolela mpe akosalela oyo wapi na yango misato ezali pole monene boye bokoki kopona na kati na nyonso misato ekoki kozala Biblia ekoki kozala mikanda mitano na Biblia to ekoki kozala Coran na kolakisa bino yango na pokwa oyo te kasi ekobimisa oyo moko na moko ezali maçonnerie ezali koteya ete lisiko mpe lobiko ezali kokangisama na bokonzi mpe mosala na moto oyo mason babikisi lokola Hiram Abif bazalaka na molulu moko oyo na kati balekaka na liseko na nzela na Hiram Abif
bakoki kosala mpe kolakisa nzela kasi bato esengeli balanda mpe balakisa moto na moto mpo na ye nguya na komibikisa na kotonga lolenge na ye na molimo na ntango na ye mpe na ndenge na ye moto nyonso azali na boyokani mobikisi na ye moko mpe mosikoli mpe ete soki amibikisi te akobikisama te kitoko mingi sikoyo ekomi komipolele boni tozali na posa na Yesu Kristo na nyonso wana te mokomi moko na mason Pearson andimi boye lisolo na bamason ezali kaka yango moko ezwami na kati na lisolo te mpe misusu ezwami kaka na bizaleli na bango moko nzoka toyebi malamu na kati na ira mabif ezali bobele ye moto asekwaki na bakufi na ndenge na elembo ntango mason moko na milulu na ye abiangami mpo na abima na sanduku na bakufi mpo na kosekwa mpe mpo na kozwa bomoi na sika toyebi ete Osiris na bato na Egypte Mitra na ba Perse, Bacchus na ba Grec, Dionysus na fraternité des artificiers, mpe Atis na ba Phrygien, oyo mposa na bango liwa mpe lisekwa na bango ekumisamaki na bato oyo na solo. Bongo na ndenge mosusu nsambela na kala oyo ekokanisi nsambela na lobiko na kati na Yesu Kristo ezali nsambela na ba mason. Ezali bongo nsambela na kala na ba pakano. Oyo ezalaki na banzambe mosusu sikoyo tokoyeba soki makambo oyo nyonso ezali na solo lokola milulu moko oyo Yesu asalaki ndenge nini toyebi ete bobele moko nde ezali malamu ezali eyano na mokanda na Daniel na chapitre 8 na 9 epesi ngonga penza oyo masi akobotama mpe makambo ekoleka yango wana bayuda batiaki elakeli mabe likolo na moto moko nyonso akotanga poso ntuku nsambo mpona yango nde bokoyeba masia na solo bongo moto moko te na kati na bango akoki kozala masia mpo moto te na kati na bango alakamaki liboso na solo bongo soki totali na bilembo bokomona kuna bokomona elembo obeliske oyo ezali elembo na nzoto na mobali na Osiris oyo ebungisamaki ntango apanzanaki mpe Isis asangisaki biteni mpe asalaki eteni oyo ezangaki kasi tokokota na mozindo te ata bongo akomaki na zemi na ye mpe abotaki Horus. Bongo awa tozali na oyo na Egypte bokomona awa Torah mibeko zomi bokomona bitelemeli na minda bokomona ba pyramide bokomona losambo na bato na Egypte bokomona losambo na moyo nyonso wana na kasi na bilemo na bango botala milulu na liseko na Iram abif botala mpe mokanda o l'histoire de la franc-maçonnerie mpe bokomona bilembo kuna likolo liso emona kanyonso o ezali mpe elembo na ba Jésuite bokaresa oyo ete na lite esili koleka tolakisaki ete lingomba na ba Jésuite nde esalaki lingomba na franc-maçonnerie mpe ekomaki mibeko na yango mpe topesaki makomi nyonso esalamaki kasi boluka na lite eleki yango na kokota na mozindo te botala bilembo oyo basalelaka mpe tokoki komona misusu na yango bilembo ekomi kozala na ndimbola mibale sikoyo nyonso tozali koloba awa ezali na makomi na solo oyo na libanda na oyo na kati ndimbola na oyo na kati ezalaki ndimbola solo to na ebandeli eyebanaki kaka na bato mokeba oyo bazalaki kobomba yango bango moko ndimbola na oyo na libanda ezali mpona bagoyim mpona bibwele mpona bazoba bato bazangi boyebi esalamaki ebongwanamaki ndimbola moko ebongisamaki mpona bato ebele makambo mabombani na bule oyo emonani koyokana na bansambela ebele na kala mpe ebombamaki malamu na bato na kati ezalaki kotala ndimbola na kati na basambela na ntango nyonso na ntango na liboso na yango makambo mabombami na bule oyo ezalaki mingi ezalaki mingi bokomisami molai na lolenge na pete na losambo liboso na liboso na nzoto na moto oyo ezali kosalama na bato minene bongo na lite esili koleka tomonaki milulu ezali kosalema wapi bato basangani lelo bolumbu na kati na nzamba pe yango ezali kozwa bakonzi na mboka oyo ezali kokonza mokili lelo mpe tomonaki yango na lite esili koleka likambo moko te ebongwani boni ba mason na kati bakosami tokoloba boni po na mason ye moko totanga makomi oyo eleki nyonso na mokili moral saint dogma page 818 ba degré bleu yango nde ba degré misato na liboso na franc-maçonnerie ezali kasi lopango na libanda na ekuke na tempelo ndambo na bilembo etiami kuna mpona moto na kati kasi azali boyoka oyo malamu kokosama na solo na matin na lokuta
ebongisami mpo asosola yango te kasi ebongisami akanisa kasi asosola te ezali kokamwisa te komona bango kopesa mokanda oyo te na bato na badegre na se mpo bakobimisa yango. Ndimbola na solo ebongisami mpo na bato na kati bakonzi na masoneri lingomba mobimba na bato na bokonzi mpe banganga ebatami malamu koleka na kati na bikeke na badegre na likolo koleka. Bozali na yango wana kaka bato na degre na likolo nde bayebi oyo ezali koleka oyo ebimi na monoko na mbalata moto moko te akoki kowanga na yango. Bamason ebele bayokelaki ngai kanda kasi na suka bandimaki oyo mokanda na bango solo ezali yango. Nayebi ebele na bamason baoyo bakokoma bakristo na solo lokola litomba na bango na koyoka mateya oyo ezali na ntina monene ezali na ebele na bato bazali na kasi na bondeko na bamason ebele na bato. Masoneri lokola mangomba nyonso makambo nyonso ebombami hermetisme na alchimie ebombi makambo na yango na makambo nyonso kaka na bato na kati na bato na bwanya na baponami mpe bazali kosalela ndimbola na lokuta mpe bososoli na lokuta na bilembo na yango mpona kokosa bato baoyo bakokite kokosama na solo bazoba tokosalela bango bino kaka mpona kobomba bosolo oyo babyangi pole na bango mpe kobenda bango mosika na yango. Bosolo ezali mpona bato babongi te to bakoki te kozwa yango to bakobebisa yango na solo. Masoneri ezali kobomba makasi mabombani na yango mpe ezali komema na boyebi nyonso balimboli oyo babungi. Morals dogma 104-105 yango wana ebimikaka na monoko na mbalata botala mokanda moko na mason na degre na likolo na Allemagne mpe azali koyebisa oyo basalaka franc-maçonnerie moko atelemi wana na kati na biloko na loge na ye botala maître maçon amona na kampamba te elongi na ye ebombani elobi mabombami na franc-maçonnerie ekokani mpona bato nyonso mpona kotanga mpe komona kasi ezali na bato mosusu bayebi yango emonisami polele boye. Bongo ezali monoko oyo bakoyekola babimisi monoko oyo po Nzambe akotisaki mobulu na minoko yango basalaki monoko moko na bilembo oyo Nzambe akoki kokotisa mobulu na kati na yango te na mikolo eko ezali na solo. Sikoyo tokotala nanu na bilembo mosusu na bango mpona koyeba wapi tokosuka mipanga elekani ezali moko na bilembo cornucopia liseke na bofuluki tozali na ba pentagram pe na ba kompa na ba eker mpeji oyo balobaka ezali kolakisa Nzambe kasi ezali na solo kolakisa mobeko moboti ezali nzoto na mobali na solo mpe na mwasi mpo yango nde bobele lolenge moko na kobotama mpo na biso oyo elakisi mobali wana elakisi mwasi. Sikoyo soki bozongi na mangomba mosusu na sambela soki bokei na est kuna na Chine ndakisa mpe bokotala Nzambe moyi na solo mokokani na ndenge mosusu na Isis na Osiris bokomona ete bazali awa bazali na fuksi na nuwa bango oyo bazali na libulu na mabanga awa basimbi kompa kuna mpe mobimba na kare ezali bilemo na banzambe mibali na basi wana nde elingi koloba. Bongo ba katedral nyonso na mokili ezalaki likambo na ntina oyo basilaki kobongisa yango na solo. Nani abongisaki yango? Kompani H nde kasi wana elobi na biso nini? Ezali kompani na lolenge nini? Ezali kompani na baframason. Awa bozali na elamba na mesa mpe elamba na mesa ezali babilembo ebele likolo na yango ezali na babilembo ebele likolo na yango tozali komona moi na sanza na minzoto na nzinga na yango mpe kompa na eker mpe lisusu ebatami kuna letele M na molili mpe ezali na sigma moko na mopanzi na yango. Kasi masoneri na solo ebandi na monoko moko na yango moko na mokili. Masoneri ebandi na M moko. Bongo tokoki kokota peza na mozindo te na lingaki kaka boye bandambo na yango. Fungola ezali na ntina monene bokokuta yango na mangomba na sambela. Bato na molili ezali na ntina monene ebenga na makasa na Olivier na minoko na bango bilembo na kimia bilembo nyonso euti na masoneri. Mpe likwangola na nzondo ezali na kati na bilembo na franc-maçonnerie. Boni boyebi esika ebombani te. Mpe awa bokoki kopesa ndimbola na eker ezala na lolenge na likwangola tote na lolenge mosusu liso emonaka nyonso na solo pentagram na pentagon likambo na ntina monene ezali
bilembo na molili. Lelo tozali na bandako minene tongami lokola ba Pentagone. Boyebi yango mpe lisusu bozali solo na elilingi na Johannisme na Saint Jean. Ndenge balobaka oyo na solo ezali elembo na eloko mosusu mpe ezali na X nsima ekulusu bozali komona nini mpona ekulusu oyo ezali ekulusu na kobalola maelembo na elonga likolo na Yesu Kristo. Sikoyo tokozongela yango na mozindo moke na tango moke. Boye likwangola na nzondo mpe ekulusu ebalolami mpe JS na biloko nyonso mosusu oyo na ntina moi sanza mizoto bilembo oyo nyonso. Soki bokei na lingomba na kolandela ba degré na liboso mpe na mibale mpe oyo elandi ezali awa na bilembo ebele moi sanza na minzoto. Soki bokangisi wana bongo bozwi ba hexagram ba pentagram monzoto ezali na est mpo na bato na boyebi te bayebisi bango ete ezali monzoto na Bethlehem kasi ezali solo na likambo moko. Soki bokanisi malamu bato na bwanya bautaki na est mpe balandaki monzoto. Sikoyo monzoto yango na Bethlehem ezalaki wapi? Ezalaki na ouest. Na bongo oyo ezali mosusu ezalaki na est mpe Biblia epekisi losamo na est na solo mpe ezalaki kolakisa nzambe moi. Mpe monzoto oyo na Orient ezali mosusu te bobele Sirius. Monzoto engengaka koleka nyonso na lola. Mongengisami ezali elemo na Lucifer. E mboni monzoto oyo engengaka koleka nyonso na lola ezali nini? Ezali Venus. Venus ebiangami monzoto na ntongo na nkombo na monzoto na ntongo ezali mobali lokola Venus ezali na nkombo na nzambe mwasi ezali mwasi. Yango wana bozali na bobali na bomwasi na kati wana. Bakare mwindo na mpembe elakisi boyebi na malamu na mabe. Nzoka moto akomi ndenge moko na biso ayebi bolamu na mabe. Na bongo tokoki kokoba na bilembo nyonso oyo. Tozali te na ntango na kolobela yango nyonso makonzi mibale Jacquine na Boaz. Oyo balobaka ezali makonzi na tempelo na Salomon kasi oyo ezali kolakisa bazigura na Babylon. Banyoka banzingi mpete na bilakiseli na mokili mpe euti na bilakiseli na mokili ezalaki tango nyonso na bikeko na ba Perse na ba Egyptien na ba Chinois na ba Indien. Vishnu alakisami awa afandi likolo na nyoka ezingi na solo bilembo mingi na bango elakisaka banzambe na kala. Nyoka na mokila na monoko ezali nyoka na mokili mobimba mopesi na moi. Nyoka ezali elembo mpe lilingi na mobikisi na mokili oyo azali kosomba mikili na kopesa nzela na boyebi na bomoto mpe kosalisama na malamu na mabe. Manly Palmer Hall, franc-maçon na 33 degré. Bongo nyoka nde apesi bino boyebi na malamu na mabe yende akomisami nzambe. Bokomona mikuwa na mitu mpe bana mike elakisi bomoi mpe liwa. Kolandisama na bomoi na liwa ezali kozongisama na kati na nzoto. Azali komona liboso mpe nsima. Ntango mingi oyo ezalaka ndambo pembe ndambo mwindo elakisi boyebi na pole mpe boyebi na molili. Ezala bosambeli bopanzi na molili to bosambeli mopanzi na pole wana ezali mpenza na bokeseni te. Yango wana ezali likambo na ntina koyeba ete bato oyo bazali kosambela mopanzi na pole bayebali lokola bato na Lucifer. Baoyo bazali na mopanzi na molili bazali bandoki to bato na Satana mpe bazali baninga malamu koleka na mokili mpo ete bazali na nzambe kaka moko. Ezali na ntina te mutuka bokosalela mpo na koyeba yango ezali nzambe moko. Fungola na mikili yano na likolo mpe Hades. Bilembo na mangomba nsambela na bapakano ezali mpe ntango nyonso epai na baframason Athènes mabele Ceres Hermes oyo ekokani basalelaka. Bakatedrale nyonso na bajesuite ezali na bilembo na Hermes na solo. Masonerie elobaka ete ezali kosalela milulu na Hermes mwana na solo. Masonerie elobaka mwana na Mes mwana na kam soki bolingi na ebandeli tozali na ntango na kokota na mozindo na yango te. Na solo Jupiter, Mars, Mercure bilembo nyonso oyo elakisi banzambe. Mwana la Saint Dogme page 851 32e degré oyo nde degré na likolo koleka bazali na elongi na hermaphrodite wana bozali na mobali mwasi ezali elembo na bilongi mibale na kala epesami na nzambe. Sikoyo bokanisa ete batemplier bazalaki mpe kosambela bafomete oyo azalaki na bilongi mibale na mobali na mwasi. Lokola mopesi mpe moboti lokola Brahman, Maya na Osiris ata bongo tokokota na mozindo te. Bongo soki totali rite kose na maçonnerie 33e degré ebali lokola souverain grand inspecteur général ezali degré na lokumu mpo na baframason
na likolo koleka yango esengeli ozala moto monene na kati mpona kokoma na degré wana mpe lisusu bokiti sublime prince sublime du secret royal ezali 32e degré mpe bokiti na se kino bokokita awa mpona ba degré bleu oyo bazali ba apprenti to baye koli compagnon ba artisan maître maçon mpe bokoki kolanda nzela wana kino songe mpe bokotikala koyeba te oyo bozali kosala bokoyeba te nini na kati na yango bomikotisi na solo ezali na lingomba moko na bilenge na kati na franc-maçonnerie babiangami de molai boni ezali kokamwisa te botala moto oyo azwaki etumbu na liwa mpo abwakisaki ekulusu mpe asalaki makambo mabe na makambo eleki mabe na se na moi kasi ezali lingomba na bilenge boni ezali na ntina te koyoka ete Billy Graham alobaki lingomba na demolaise bazali lingomba moko na bilenge na mayele mingi na mokili maloba moko na kokamo ba chevalier de Columbus tosili komona bango na bafeso na bango tokozongela yango na lite moko nsima lisusu basimbi mangomba nyonso na politiki na mokili awa mpe na États-Unis mpe mokambi na loge moko akomi na esika na mokonzi oyo bakumbamelaka Biblia elobi ete bokoki kobenga moto mosusu molakisi te botika mokonzi oyo bakumbamela ye moko wana ezali kobuka mopeko na liboso esika na Conseil suprême rite écossais na franc-maçonnerie juridiction du sud États-Unis botala wana nde ezali liboso bozali na elima na banyoka na mipanzi oyo eyebani lokola ndako na tempelo na mopanzi na est na nord-est 16e rue kati na balabala RS na Washington DC kuna nde esika wapi bamason na degré na likolo basanganaka kabine mobimba na États-Unis bakosanganaka kuna bazala ba démocrate to ba républicain bokesenge ezali te kuna nde mikano ezwamaka botala mokanda oyo na nkombo na lokutar na liwa ekomami na moto moko James Joe oyo bakomisaki moto na kati na degré na likolo koleka 33e degré mpe atikaki mpe alongwaki kuna molulu na bokotisami na 33e degré sereka etiami na komelela masanga na kati na moko na moto tika ete masanga oyo nazali komela sikoyo ekoma mbondo na liwa mpona ngai lokola masanga na sigo oyo Sokrate amelaki na tikala ata moke te kobebisa na boyebi nyonso to na bondimi lokola moko na bango alati lokola bitika miku atie maboko na ye na loketo na moto bazali kokotisa mpe akoloba boye mpe maboko oyo na malili ezinga ngai libera na kotikala kobebisa yango na makanisi to na mayele te lokola botala ndambo na bilembo na franc-maçonnerie balobaka ezali bilembo ebombani soki botali yango bokomona ete misusu kati na yango ezali na ntina monene tokoloba mpona moko na moko te tokobenda kaka moko kati na yango soki boyebaki ete awa ezali kotinda makanisi na Volkswagen na sengi bino bokanisa lisusu ezali 20 mibale moko na kati na mosusu elakisi bosangani na banzambe mbale mpe soki bozalaki kokanisa ezalaki motema na Union Jacques wana nde sikoyo Union Jacques elingi koloba Grande Bretagne ezali mboka moko ekonzami na lolenge na bamason wana nde nsambela na bango ndenge tokomona yango awa ezali bilembo nyonso na monzoto oyo ndakisa soki bokanisaki ezali monzoto na David bomituna sikoyo mpona nini liboso ete maçonnerie ebima monzoto na David ezalaki te mpe bilembo oyo awa na solo na ntina monene koleka tozali na ntango te mpona kokota na mozindo na yango nyonso tokofungola yango bongo soki bomoni kisi na ecstasy na mandragores ekabolami na kati na bilenge yango nyonso ekozala na bilembo bokanisaka ezalaka elembo na Mitsubishi boye bakozwa nkanda monene soki bokanisaki ete basungaki mpona kopanza mandragores na ecstasy soki bolingi mpe kuna bozali na elembo oyo bave mibale oyo ekangami moko na kati na mosusu solo oyo ezali elembo na molili na ndenge mosusu bankisi oyo ezali kokabolama na lingomba moko oyo ezali kosalela bilembo na lingomba oyo mpe soki bokanisaki bayembi oyo na bokonzi na pape bakambami na Volkswagen esengeli bokanisa malamu elembo oyo elingi koloba likambo mosusu likolo na bana oyo mike bayebi te ete balati bilembo na Lucifer botala elembo na Aleister Crowley bokomona ete kokani bozali na pentagram na bilembo nyonso mosusu likolo G bokomona ete yango nde likonzi na yango mpe bokoki kotondisa yango mpe bokozwa pentagram bokoki kozwa yango na nzinga oyo to bokoki kozwa yango na mopanzi mosusu ekozala Ntabana Mendes mopanzi na molili awa mingi manazangi maloba bandeko basi mopanzi na bomwasi nde ekozala elilingi na mobali
totuna motuna na dictionnaire du mysticisme mpo eyebisa biso oyo elingi koloba pentagramme ezwami na bato na makambo na molili lokola lolenge na makasi koleka mpo na kotelemela milimo. Ntango songe moko na monzoto etali likolo ezali kozwama lokola elembo na bolamu mpe awa elingi koloba kobenga milimo na malamu. Soki songe moko elakisi na se mpe na songe mibale ezali likolo ezali elembo na mabe mpe bazali kosalela yango mpo na kobenga nguya na mabe. Wana nde elobi ezali na ntina komona ete elembo oyo bazali kosalela yango na mokili mobimba na mabendele mingi. Totuna na makomi na bango mosusu encyclopédie de la franc-maçonnerie bokomona mokanda mosusu koleka oyo te. Ba franc-maçon na États-Unis bazongisaki yango na kotanga yango pentagramme lokola elembo na biteni mitano na mosolo. Zinga na monzoto na matape mitano ezali kaka yango moko ezali na pentalpha na Pythagore na boyebi na makambo na molili. Pentalpha ebyanga mi pentagramme na bule mpe na ebombani na kati na monzoto na ba magicien. Bongo wana ezali kaka makambo na molili nyonso ezali na mabendele na bino likamo na tina monene ba triangle mibale mpe misusu bozali na mobali mwasi malamu mabe Adam Kadmon bilembo oyo nyonso moto nzambe mpe tokomi awa na esika wapi tobandi komonisa oyo elingi na solo koloba tika ete Nzambe asunga biso ntango tozali kokoba na nzela oyo mpona koyeba oyo ezali almanaka oyo batami na franc-maçonnerie ezali nini. Tokoti sikoyo na mozindo na mateya oyo etali franc-maçonnerie. Totalaki kaka efandelo na bango. Boyoka maloba oyo ezali likambo na ntina monene mpona bato basala ndenge nyonso mpona kokoma ba Kristo mpo batika kondima ete Yesu azalaki Kristo. Wana ezali polele. Na mokanda oyo le catéchisme de l'église catholique likambo moko oyo le catéchisme de l'église catholique New York Image Books 1995 page 129 bakomi boye. Po ete mwana na Nzambe akomaki moto mpo ete biso tokoma Nzambe. Mwana bobele moko na Nzambe alingaki kokotisa biso na bonzambe na ye, azwaki lolenge na biso mpo ete ye moto asalami akomisa bato banzambe. Botelema mpe bosepela tokomi ba Kristo. Sikoyo ba catéchisme na bato nyonso ezali na makomi oyo te boluka yango na catéchisme na bato nyonso te kaka oyo nde elobi yango. Mpo ete ezali na mateya na kati na mateya na libanda bobosa na yango te. Mendy Palmer Hall franc-maçon na 33 degré alobi moto na Nzambe na kosalama. Hinduisme ezali kote ya yango na nzela na bozongani na kati na nzoto mbala ebele. Bouddhisme pe ete aka yango ete na nzela na nirvana bokomi banzambe bozali banzambe. Mokomi mosusu na bamaso alobi zala ntango nyonso mpe yeba ete nazali nzambe matondo na suka na nyonso kati na nyonso bomoko na bomoto na mikili boyebi na Nzambe na kati na yo. Bongo wana ezali libanda na oyo Biblia eteyaki na ebandeli. Lisumu ekomema na liwa kasi nyoka alobaki bokokufa te bokozala lokola Nzambe. Oyo ezali nde elobeli na nyoka ezali elobeli na Nzambe te. Wana nde elite na Lucifer ezali te na Nzambe te. Moto malamu azali Kristo mpe Kristo azali Nzambe. Oyo ezali makoki na mbotama mpe nzela na molimo na moto nyonso. Na molimo moto nyonso J.D. Beck mystique mistonnerie maçonnerie mystique botala lisusu bilembo oyo bokoki kozwa hexagramme libanda na yango mpe bokoki kobalola yango mpe kotia yango liboso na mutuka moko na solo soki bolingi. Triangle moko na elembo moko na se elakisi Nzambe mpe ebyangami triangle na bonzambe to triangle na mai kasi ezali na point moko likolo ebyangami triangle na mabele to triangle pyramide to triangle na moto mpe elembo oyo elakisi moto malamu na to Nzambe. Bongo ntango lingomba na nsambela ezali kosalela ba triangle na kabalisme balobi tozali banzambe na bongo monzoto na David ezali oyo boye liboso na yo Nzambe tozali banzambe. Ezali maloba na somo oyo nazali kobimisa awa na poko oyo ezali maloba na somo. Soki ezali na elembo likolo triangle na biteni ekokani etelemi wana mpona Shiva mobebisi mpe elingi koloba moto ezali komata
moto ezali komata longwa etumbelo kino likolo elembo eyebani mingi na biso na ba franc-maçon na ba degré ebele mingi na 30e degré botala ba degré na likolo ememi bato na kati na oyo ezali kosalama botala ward franc-maçonnerie na banzambe na kala bongo Shiva azali nzambe oyo alakisami kuna tokozongela yango kala mingi te boye ntango bokomona elembo lokola oyo ezali pete ndenge ezali komona na wana te botala Kilburn Platte alakisi ba marqueur na kala na oyo bamboka oyo nyonso ekabolami na ndenge na bamason mpongo na bilongi mibale to lobelaka yango ntango nyonso 32e degré ezali kokomisa mpongo na bilongi mibale elembo na yango kaka mpe lisusu 33e degré na elembo tozali kolonga yango nde ekomami awa ekulusu Croix de Malte ezali mpe na motole na ekulusu na kati na yango ezali bilembo na bamason mpe bokomona ezali elembo na mangomba ebele na sambela mingi mangomba na bapentécotiste nsima bozali na ba degré misusu na komasonnerie ndakisa oyo ezali elembo bazali kosalela na ordre de l'étoile de l'Est oyo ezali franc-maçonnerie na basi oyo na solo ekambami na franc-maçonnerie na mibali franc-maçonnerie eyebani mingi lokola lingomba na mindele kasi komasonnerie ezali koyamba basi mpe bato mwindo bongo mpona bato na libanda ezali lokola loposo na mondele ezali likolo ntango okomi moto na kati na likolo ekomi lisolo mosusu mpe Nimrod akomisamaki lokola moto mwindo na to mondele oyo ezali libebi babimisaki kati na loposo wana bozali na Ku Klux Klan oyo bayini bato mwindo mpe bozali na mangomba oyo bayini bato mindele oyo ebyangami makanisi na kozanga boyokani bokanisa ete makanisi na Hegel bobimisi boyinani kati na baloposo bobimisi boyinani kati na baloposo po bozala na yano na suka na tina na kobimisa bokonzi na sika na mokili mobimba na bongo mpona kosangisa bato nyonso malamu na kosala ezali koluka libebi kasi na bato kino mpasi na bokabwani ekoleka mpasi na bomoko bososole makanisi oyo na Hegel azali kobela kasi azali na mayele mpe likambo ezali te soki bobomi nkoto na bato mpe mpona kokotisa ntina mpo ete suka nde endimisi lolenge na kosalela ezali na solo mateya na somo boye soki tokoti na komasonnerie oyo ezali elembo na komasonnerie boni bilembo maloba mpe makomi na bamaso ekutami na makambo na molili iyo ezali kuna bazali mpe kosalela yango na lingomba na Golden Dawn mpe na mangomba mosusu ndenge tolobi yango botali ordre de l'étoile de l'Est botala esika na bango efandelo na bango na mokili mobimba eyebani mpe lokola tempelo na mokili mobimba botala na mboka ezali Washington DC oyo ezali franc-maçonnerie na Prince Hall oyo ezali franc-maçonnerie na bato mwindo mpe mbala ebele ba franc-maçon bango moko bayebi te makambo na mangomba oyo nyonso na mike bongo soki bokei na kati na franc-maçonnerie na Prince Hall kuna ndakisa bokomona batemplier bokanisa yango malamu na solo basalelaka kaka nkombo wana bango oyo ezali page web na bango moko ezali likambo na mpamba te mpe bato bayebani mingi bazali mikonzi minene na mokili na bayindo ndakisa bazali na ba franc-maçon na Prince Hall nakoki kotanga nkombo moko Nelson Mandela soki esepelisi bino oyo nde ezali kokokana na yango na solo ezali ntina na koleka ntina te koleka kozala kaka lingomba na mindele atako lingomba moko te eyebi yango to moto nyonso ayebi yango te oyo nde ba degré ezali ba degré na kati na franc-maçonnerie mpe bakoki kokokisa yango ezali ba degré na solo mpenza na kotalela makomi wana ezali ndenge elakisamaki epai na Ayn Rand oyo azalaki moninga mwasi na Philippe de Rothschild ami bomaki bomoto na ndenge na se koleka ba franc-maçon awa bazali na elamba na mesa te yimka lingomba nyonso na baskute ezali kuna na kati etc bango nyonso bazali na kati na mangomba na ba franc-maçon Rotary Lions Fellow yango wana kuna bomona
bankosi na solo bazali kosalela nkosi na mitumi bale ezali nde ya nusu moko na mitumi bale bilembo oyo nyonso mpe yango nde mangomba oyo kitoko bazali komona na kosala makambo malamu koleka bamason bleu bazali bamason na Jean wana bozali lisusu na nkombo na Jean bozala na nkanda ntango bozali koyoka yango rite de York, rite écossais, communisme, Brett, maçonnerie juive, conseil de 500, conseil de 33, conseil de 500 ebani mpe na nkombo na lingomba na Bilderbergs soki bolingi yango conseil de 13 mpe likolo koleka tomoni ete bokonzi na pape ezali na kati kuna mpo na bajesuite kuna mpo bajesuite bazali kokonza nyonso na lingomba nyonso botala pape liboso na lingomba na baskutu wana ezali fedo lingomba moko kati na mangomba mosusu mpe moto moko te ayebi ntina na yango bokofunda bango te kasi bwaka liso na moko na bilembo na yango mpe bomona soki bokokuta bilembo na bamason kuna bokokuta yango na solo bamaso basi bazalaki bato na ntina monene na solo Elena Petrov na Blavatsky mobimisi na société théosophique Annie Bezan Alice A. Beilen mobali na ye azalaki Foster azalaki franc-maçon na 32e degré mpendambo na komasonerie babandaki kompagnie moko na mikanda eyebani na nkombo na Lucifer Trust oyo babongolaki ekomi Lucy Trust botala Elena Petrovna Blavatsky oyo azali Alice E. Bailey bango nde bakomaki makambo na mateya na mabombani na solo wana ezali bango kokoma na badegre na likolo koleka bakomi mibali yango wana Annie Besant ayebali na nkombo na frère Annie Besant franc-maçon na 33e degré ndenge moko epai na baegyptien soki mwasi azalaki kokoma farao azalaki kokoma bongo mobali yango nde Hatshepsut ndakisa alakisami na mandefu mpo ebongaki kozala mobali na lokumu okoki te kozala mozongani na nzoto na nzambe moito te soki ozali mwasi bongo ko maçonnerie Annie Besant na bamason nyonso na likolo Alice E. Bailey nganga monene na lingoma na Nouvel Âge azwaki mateya na moto na Tibet lokola Joy Cool na makomi na ye bokokuta solo bilembo na bafranc-maçonnerie oyo ezali makomi na ye mpe lisusu Blavatsky nde akomaki mokanda Isis dévoilé la doctrine secrète mpe na mikanda oyo na franc-maçonnerie na franc-maçon na molili oyo ezali mpasi mpenza mpona kozwa yango atako mikolo oyo soki boloki malamu bokoki kozwa yango botika ngai namema bino na moko na kati na baloge na bango na minene na mokili oyo ekomi musée oyo ezali na Guthrie na Oklahoma tokoti na kati bokoki komona baekulusu eyambani bakoloba ezali na lolenge mosusu iyo ekoki kozala bongo kasi wana elobi likambo te po ete ezali bobele lolenge moko na kobalola mopanzi na bomwasi mpe lolenge mosusu na kobalola elakisi mopanzi na mobali ezali na bokeseni te bokomona elembo na nzambe ra bokoki komona liso emonaka nyonso mpe bokomona ekeko oyo ekoki kozala mobali ekoki kozala mwasi bokeseni ezali te ebongi bozala na makoki na komona yango awa na mosapi na monoko mpe bakoyebisa bino ete elingi koloba libombani bobimisa likambo te to kimia na kati na loge bakoyebisa bino makambo ebele na lokuta likambo na kosala na yango ezali te ezali kaka moto na kati nde ayebi ezali yango ezali elembo na virus mpe na kolakisa bino yango kala te na ndako na likolo bapentagramme ebele na lolenge oyo mpe na bapentagone mpe liboso na ekeko oyo balobi bato nyonso bazali awa batelemi na kotala na est moto nyonso atala lisusu mosala na ye mpe abandela yango na motema na ye bongo losambo na kotala na est oyo biblia epekisi sikoyo ezali na nzambe Horus bokomona ete alakisami kaka na monoko na ye na monoko sambela na ye ezali mpona bato na kati botala bilamba na ba degré nyonso na ba franc-maçon souverain grand commandeur azali na elembo oyo na elongi mpe wana bozali na yango epai na souverain grand commandeur Henri Clausen ezali nde elembo na Baphomet oyo azali nzambe Baphomet mobali mpe bokokamwa na oyo Baphomet azali kopesa mikolo oyo na kolakisa bino yango na mateko ya mpe na solo azali awa na ndako oyo ezali bilo na Conseil suprême de la mer mondiale Washington DC esika wapi mokanda na mibeko na bokonzi na sika na mokili mobimba esili kokomama kaka kuna botala Baphomet botala ndenge bazali mpe kosalela bilemo na Aleister Crowley na kati na loge bokomona lisusu IHS tolakisaki bino ete ezali elemo na lingomba na bajesuite Isis Horus 7
kitalatala na pole ezali na moi, ezali mpembe na butu ezali mwindo, esalelo moko ekeseni. Soki boyebaki ete Osiris asambelami awa lokola mwindo to mpembe wana elimboli lisolo. Bazali na ndako moko na Egypte na bilembo nyonso ezali kotambola elongo na yango. Bazali na ndako moko na Assyrie mpo ete bazali kolakisa mangomba nyonso na sambela na kala. Botala ekeko na Albert Pike, ebyangami loge Albert Pike numero 162. Kotanga mpe koluka kopesa ndimbola na solo na bilembo na mikili ezali mosala na bato na bwanya mpe na mayele ezali kokundola makomi na Nzambe. Albert Pike. Sikoyo botala makanda na Moral Saint Dogmas nazwaki yango bilili mpo bato baloba te ete nazali koloba kaka oyo nayoki. Bayeba ete nazali na yango. Mpe nyonso etangami awa ewuti nde na kati na yango. Na kati na arite kose mopanga na motole elakisi bokonzi na moto likolo na ye moko. Tozali banzambe, tozali na mposa te na moto mosusu mpona koteya biso oyo ebongi biso kosala. Lisolo na makanisi na moto nde lisolo moko kaka esengeli kolakisama makasi. Bokanisa te na ntina na moto mosusu ezali na ebombelo na mikanda. Nazwi yango kaka na foto mpona kolakisa bino ete mikanda oyo. L'histoire de la franc-maçonnerie na encyclopédie de la franc-maçonnerie ezala mikanda na solo le magazine du nouvel âge etikaki esika na le magazine du rite écossais ezali mpe na elembo na kati kuna oyo tosili kolobela na ebandeli. Ezali bobele na ye moto moko akozwa esengo na ntango molai. Tozali mobikisi na biso moko. Wana lisusu na kati na loge bokozala na Jacques de Molay akumisami Rose Croix ekulusu ezali na langi na rose oyo mpenza anyokwamaki azalaki Osiris Yesu Kristo te. Mpe wana bozali na to na molili mpe bilembo mosusu lokola nkosi na mapapu na mpongo elembo na Babylone. Wana bozali na mpongo na mitu mibale na lolenge na yango na ebandeli mwindo na mpembe elakisi banzambe mibale. Oyo ezali liseke na bofuluki elingi kolakisa nini? Ezali kolakisa ezali elembo na mangombe bele na politiki. Ezalaki elembo na lingomba moko oyo ekomaki monene mpe esalelaki apartheid. Ezalaki elembo na parti national na Afrique du Sud. Ikamonantina. Na solo. Ezalaki nini? Toto na liseke na bofuluki elakisi nini? Kornu kopia to liseke na bofuluki ezalaki bonzoto mibale na elembo. Liseke ezalaki mobali mpe kati na yango ezalaki mwasi. Mbuma na kati na yango elakisi lolenge na kobota na mwasi. Ezali lisusu elembo na toto na moto bosangani na Isis na Isis. Ezali elembo na nzoto bosangani na Isis na Osiris. Bongo soki totali banzambe oyo no bokanisa Horus Isis yende atelemi likolo na nyoka, Marie nde atelemi na Église catholique likolo na nyoka, mpe Dionysos lokola mwana ezali kaka likambo moko. Banzambe oyo babimaki longwa hexagram na hexagone etc. Babimaki na kare oyo nde nzambe Harpocrates soki bolingi Horus asimbi liseke na bofuluki na loboko mpe mosapi ezwami elakisami na monoko na momesano. Botala loge mosusu na baframason kuna na kati bozali na bilembo moko wana bozali na bilembo na yin yang na kati likolo na plafond ndako na bleu ezali kuna na loge kaka na minda misato. Mpo ete nord ezali esika na molili. Sikoyo soki boyebi na Biblia na bino bokoyeba ete nord nde esika wapi kiti na bokonzi na Nzambe ezali yango nde ebandeli na molili likambo moko ebalolami. Mpe biloko oyo nyonso ebele bazali kosala na rite ekose mpe na rite de York etc. Makonzi mibale elakisi Yakin na Boaz likolo na oyo bokomona bilembo na zodiac yango wana elakisi bino nini ezali. Kotanga na mizoto ezali boyebi moko esengaka botosi na moto ayebi yango ete ebyangami lokola mosala na molili mpe na bososoli mosusu na makanisi ezali boyebi na molili boyebi oyo eyebanaki na bato na kala lokola mosala na Nzambe. Encyclopédie de la franc-maçonnerie na bongo boyebi kotanga na mizoto etombwami na franc-maçonnerie atako Biblia epekisi yango malamu. Longwa na boyebi oyo bilembo ebele na biso na ntina monene ebimi loge yango moko ezali elakiseli na molili na mokili ebongisami na bililingi na moi na sanza mpe na mizoto. Tokoki kolanda bilembo nyonso na mizoto mpe komona ete elakisi losambo na falus ezali na ntina monene na makambo na molili.
nyonso ezali makomi na mikanda na ba franc-maçon ndako motane milulu na bokotisa minakati na franc-maçonnerie tosili komona yango ekokani na lolenge loyola atelemaki liboso na pape yango ebimi mpenza na milulu na ba jésuite biloko na ntalo boye na bonene na monene na baloge bokomona yango na bonene na loge bokomona yango na bandako ebele yambaka basali mibeko na mokili bilembo oyo ezali na ntina monene mpe bokomona ete mangomba ebele bazali kosalela yango bato na masano basalelaka yango mpona nini mpo ete mangomba ebele na masano mpe bakompani minene na makambo na masano ekambami na ndenge na baframason mpe bilembo mosusu na maboko tokokota na mozindo wana te tokokanga makaka na makomi sikoyo tozali kotuna mbala moko na bango tosili komona yango na bilembo tomoni yango na bososoli bokoki komona yango soki bolingi na solo kasi bato mingi bakomi wana mpenza te yango wana tokotuna na moto na degré na likolo koleka yebisa biso mbala moko asambelaka nani na solo nzambe na maçonnerie nde nani Eliphas Lévi mystère de la magie ezali te na likambo moko na molili mpe na masumu koleka oyo na kopesa nkombo na Lucifer na diabolo oyo ezali na mabe oyo elati bomoto moto na mayele Lucifer azali molimo na mayele mpe na bolingo azali parakletos molobeli boni ezali na ntina te azali molimo mosanto wapi Lucifer na nzoto azali mwaje monene na bokambami na mokili boye awa Lucifer azali molobeli azali parakletos azali molobeli kasi Biblia elobi tozali na molobeli bobele moko ye Yesu Kristo Lucifer alakisi bomo imakanisi bofuluki bizaleli bonsomi lipanda Lucifer azali logos liloba nyoka mobikisi ezali makomi na Doctrine secrète mokanda na Hélène Petrovna Blavatsky page 171 25 120 225 155 volume 2 nazali na yango na ndako soki bolingi konyema ngai te nakoki kotindela bino na photocopie ezali nde Satan azali nzambe na mokili na biso mpe bobele nzambe moko ezali maloba longo mokanda na yango moko na yango moko bokobima na yango bima na yango te tokende epai na Albert Pike mbala moko franc-maçon na 33e degré Lucifer azali momemi na pole nkombo moko etikala koyokana te mpe na molili mpona kopesa na molimo na molili Lucifer mwana na ntongo yende amemi pole mpe na kongenga na ye elembisaka azipi miso na molimo na pete na bonzoto mpe na lolendo bobo yango te sikoyo nani azali nzambe na franc-maçonnerie Lucifer Albert Pike mwana na sendogma diabolo azali bomoto na bowangani na nzambe na kosambela bikeko mpona bato na kati azali moto te azali nguya boni boyebi ete balobaka nguya ezala na bino na yebi film moko boye Biblia elobi bokamwa te Satana ye moko azwi elongi na mwaje na Paul 2 Corinthiens sikoyo tokokota na mozindo na likambo oyo ezali toli mpona ba conseil suprême du monde ntuku mibale na misato epesameli bango na mbula 1889 mpe etangami boye Albert Pike mokonzi na franc-maçonnerie écossaise mpe mokomi na Biblia oyo na franc-maçonnerie alobi boye oyo tokoyebisa bino bato nyonso ezali boye tozali kosambela nzambe moko kasi azali nzambe oyo tozali kosambela na kobanga milimo te mpona bino basouverain grand inspecteur général tolobi bongo oyo bokoki koloba epai na bandeko mibali na 32e degré 31e mpe 30e boyoka oyo malamu akoki wana elingi koloba basalaka te elingi koloba bokoki 32e, 31e, 30e sambela na baframason ebongi ezala na biso nyonso bato na kati na badegre na likolo kobatama na bopeto na mate na Lucifer soki Lucifer azalaki nzambe te alingaki azala Adonai ezali mosusu Yesu te soki bolingi oyo misala na ye elakisi kimobomi na ye na nkanda mpe likunia na moto amemaki mbula abebisaki Sodome na Gomor wana na esengo moto alingi kimia tempelo na kati na kala na San Francisco abebisaki yango kaka boni bokoki kondima yango mpe banganga na ye batioli iyo Lucifer azali nzambe mpe mawa mingi Adonai azali mpe nzambe po ete pole ekoki kozala esika ezangi molili te bla 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 sikoyo moto na ezali boye na ndenge na degré nini mason akoyeba moto azali kosambela 30e 31e 32e to 33e degré kaka franc-maçon na 33e degré nde akoyeba nani azali kosambela iyo to te boni yokani tokoloba
banini soki na koki kolakisa bino banani wana ba franc-maçon na 32e degré na mokili bazali ekobongola bino makanisi sikoyo wow elonga nini kitoko boye kino na ups ezali na eloko ezali malamu te iyo tote boni bokanisi ezali na ntina bokolo banini soki boyebi ete batei mine na mokili bazali ba franc-maçon na 33e degré bokolo banini bokosala nini soki bolingi ete bato nyonso na soki boyebi ete bato nyonso na mokili na politiki bazali ba franc-maçon na 32e degré bakozimile na politiki na mokili bokozo yango ndenge nini boni ekobongola moke makanisi na bino nkombo na solo na satana elobi bato na kabala ezali yawe ebalolami satana azali nzambe mwindo te kasi ezali bozangani na nzambe mpona bato na kati ezali moto te kasi ngoya Albert Pike moral dogma page 101 mpona kosala nzambe ngoma na kabala bakanisaki ye lokola pole na molili Albert Pike moral dogma page 740 oyo ezali maloba batindaki na mokonzi Lucifer mokonzi mpe mokami na molimo nyonso na botomboki na sengi oyo tika ndako na yo mpe kati moko na minei nyonso na mokili wapi ekoki kozala mpe oyo kosangana na ngai elongo oya kosangana na ngai elongo ntango maso ayebi ete fungola mpona mobundi na libanga ezali kosala malamu na lolenge na koumela ayekola kibongo mosala na ye malamu nguya makasi na Lucifer ezali na maboko na ye mpe liboso akota liboso na likolo esengeli alakisa makoki na ye na kosalelaka malamu makasi na ye akolanda nzela na moboti na ye Tubal Kain ezali nkombo moko na ntina tozwi kasi tozwi ntango na kokota na mozindo te oyo na makasi na nguya na nzambe na etumba abetaki mopanga na ye na libanga bongo bobimisi nano bitumba na libebi mpe bato babongama mpona kotika yango mpe bakota na bokonzi moko monene na Lucifer boni boyebi oyo epekisaki diabolo nkanda mingi ntango nzambe akabolaki bikolo wana ebetisaki ye mutu mbula nkoto minei na ndambo abundaki mbula nkoto minei na ndambo mpona kozwa lisusu mosala na ye mbala moko azwaki mosala na ye mbala moko diabolo abiangami sikoyo molini na lingomba boyeba oyo ete ezali maloba na Blavatsky oyo ezali bokoki kozwa mokanda koleka oyo nde doctrine secrète pas 71 diabolo abiangami sikoyo molini na lingomba nzoka na Biblia abiangami mwana na nzambe monzoto engengaka na ntongo Lucifer elobi ezali bazali kobalola nyonso na kolakisa bino mpona nini kala te ezali na bwanya mobimba na kati na mateya yango wana kange na liboso oyo abimaki longo bozindo na libebi abiangamaki Lux Lucifer mwana na pole na ntongo na moi na ntongo abongolamaki na lingomba akomi Lucifer to satana mpo azali likolo koleka mpe azali kala koleka yawe mpe asilaki kobomana na mateya na sika na solo oyo bato na libanda bazali kozwa ezali mateya na Biblia ebebisami mpe moto na kati ya baloli yango diabolo nde nzambe na solo mpe Jehova Yahve azali moto na mabe bongo tokomona soki tokoki kozwa yango Blavatsky la doctrine secrète page 73 ya lobi Jehova na ndenge na kati lokola Elohim yende nyoka to dragon oyo amemaki Eve mpe dragon ezali nkombo na kala na pole na monzoto mobeko na liboso azalaki bwanya na libebi ok bongo diabolo azali bwanya na libebi kasi moto mabe nde nani Jehova soki babaloli Biblia boye Jehova nde amemaki Eve nde amekaki Eve kasi nyoka te Blavatsky la doctrine secrète volume 2 mangomba na bato na bwanya na bagnostic mpe na bakristo na bayuda na banazareyen mpe na baebiomite ezwami na kati wana bazali kolakisa bimweleli oyo ezali kolobama mikolo oyo libanda na lingomba na lisanga na bayuda na ntina na Jehova akokanisamaki epai na bagnostic nyonso na mabe bongo bagnostic banyimaki ete Jehova azali mabe Lucifer azali malamu bazali nde bato na Lucifer na lingomba na Lucifer la doctrine secrète volume 11 nyoka monene na jardin de Den na nkolo nzambe bazali moto moko boye nzambe azali nyoka azali mabe bo balola yango bongo Jehova na Kain bazali moto moko Kain oyo atangami awa na mateya na nzambe lokola mobomi na moto akosi nzambe sikoyo nani azali mobomi mpe moto na lokuta awa Yesu nde mobomi Yesu nde moto na lokuta mpe nyoka nde azali mwana malamu bongo
Doctrine secrète volume 2 page 388 nkombo oyo Satan na hébreu satana monguna euti na liloba oyo Satana elingi koloba koboya ezali nkombo na moto na liboso mpe monguna mobimi monene kati na banzambe mosusu Yehova kasi na nyoka te oyo azalaki koloba maloba na bolingo mpe na bwanya mpe na mabe koleka ata na mibeko monguna na bato ezali likambo monene na bongo Jehova abiangami na bagnostic mokelina mpe oyo akokani na ophiomorphos nyoka Satana to mabe mosusu tokoki kokoba abiangi ye Jehova Frankenstein ezali kitoko te bokoloba kobianga nzambe na ngai Frankenstein. Bato na kabal balobaka ete nkombo na solo na Satana ezali Yawe babaloli na koloba na bino na liteya na ntina na Islam oyo ekosepelisa bino na solo. Satana azali nzambe mwindo te kasi bozangani na nzambe mondele. Sikoyo mwindo na mpembe ezali na boyokani te na langi na loposo awa oyo etali kongengisama. Mpe tokoki kokoba na kolakisa bino likambo moko lisusu ezali na ntina awa. Jehova ata moto na kati ayebi yango. Jehova akomi Saturne mpe Mikael na mapinga na ye. Satana na baje na ye batomboki. Na bongo Mikael oyo elingi koloba moto oyo azali oyo nzambe azali yende Satana na baje na ye. Pe Lucifer na baje na ye atie bokonzi na ye na mokili na se awa Biblia na ngai elobi Mikael nde mokonzi atelemi mpo na bato na yo akotelema mpe akoya kobengana mabe solo tolokuta na bongo to baloli mateya Mikael azali kaka Jehova ye moko na molimo na se na malamu bazali koyina Yesu Kristo ndenge moko na batemplier bazali koboya ekulusu. Sikoyo soki bondimi makomi na Blavatsky te totanga moral sendogma makomi na bamason. Nzambe na boyoka inakala alakisami bisika nyonso lokola na mozalisi na mabe. Azali koloba likambo moko esengi te na zongela yango tokoba. Boye mokende ba Kristo na liboso bawe babotolaki Biblia na bayuda bawe basosolaki ba chapitre mine na liboso na Genèse na bososo na yango na kati sikoyo totanga oyo. Kino bazalaki kososola te ete kaka te lisumu ata moko ememi na kozanga botosi kasi na solo nyoka azalaki nkolo nzambe ye moko. Azalaki lokola office logos to momemi na bwanya na bokeli na nzambe bato bakokoma mpe bakeli. Nyoka azalaki malamu boye mpona bino. Bokokaki kozala bazoba soki nyoka azalaki te. Diabolo abiangami sikoyo molili kuna na lingomba kasi Biblia ebiangi ye mwana na nzambe. Bokanisi wana? Bongo ezali kokamisa te Mali Palmer Hall mason na 33e degré alobi na lapinda ina molimo monene na Lucifer mokonzi na bademo ete mbula nyonso na komemela ye molimo moko mpo asala na yango nyonso alingi. Bongo bokanisi ete bakoki kopesa bato lokola mbeka? Mpe Lucifer alaki kopesa ngai bozwi na mokili mpe kokokisa mposa na ngai na molai nyonso na boume na ngai na mokili. Mali Palmer Hall bokoki kozwa yango. Nalingi Yesu Kristo na bomoi na ye na seko. Elembo eyebani na lingoma na batemplier de l'Orient tokokota na mozindo wana te nani bongo andimisami koyeba bosolo na ntina na maçonnerie. Tokobimisa lingomba monene sikoyo boyoka oyo malamu. Oyo ekotikala na kobomba na mpe na kati na yango tokobengisa bamason na degré na likolo koleka 30e degré kino likolo. Baoyo tokopona mingi na kotala bandeko na biso mibale na kati na maçonnerie bato oyo basengami kobatela libomba mi malamu. Na molulu oyo na likolo tokokonza franc-maçonnerie mobimba oyo ekokoma lingomba na nguya monene koleka na mokili mpo ete bokambamila yango ekoyebana te. Mokanda ekomami le 22 janvier 1870 pai kakomeli mokonzi na lingomba na ba Illuminati Giuseppe Mazzini. Siko nani azali kokonza mokili? Lingomba moko monene. George Bush abiangi yango 1000 points de lumière. Bato ba oyo bangengisami bazali kosalela nkombo oyo mpamba te. Babongisi lisusu bitumba na misato na mokili mobimba. Ezali maloba
na kokota na mozindo na maloba oyo sikoyo te tozali na lite ya moko ekoya mobulu bakonzi mabe na bitumba tokotala makambo oyo na somo. Ordo ab kao nde maloba na bango. Wana elingi koloba lingomba na libebi. Elembo oyo basalelaka mpona yango ezali mpongo ebimi na putulu na yango. Longwa na libebi sina oyo Nzambe atie na mokili oyo, Satana akobimisa bokonzi na ye na mabe wapi bikolo nyonso mangomba nyonso na sambela bakokoma moko. Po ete yango nde bobele lolenge moko akoki kozwela bokonzi na mokili mobimba. Yesu alobi bokonzi na ngai ezali pona mokili oyo te. Yesu alobi bobima bokabwana. Bango balobi boya mpe tozala elongo na bamosusu. Wow! Ekomi mpenza kitoko. Ezali na lite ya mosusu ekoya bozanga te na makambo oyo nyonso. Ezali makambo na kokamo. Soki bokanesi ba mosusu balobi na ngai ordo abkawe ezali maloba na ba framason te. Na lobi na bango bolemisa ngai nakendaki na baloge na bango mpe nazwaki bilili na mikanda na bango. Yango wana ordo abkao. Pe soki bolingi koyeba ndenge nini tokomaki kuna na solo tozalaki kuna. Mpe ezali na batatoli kuna na sima mpo boyeba ete tosali yango na kobombana te. Nakendaki kaka mpe nazwaki bilili wana mwasi na ngai azali koloba na moto mpo na kobenda ye makanisi. Yango wana ordo abkao. Onde loge na monene koleka na Angleterre wana nde ndako na bango monene sikoyo soki ozalaki kuna na dimamaki te kozwa bilili na kati kasi okoki kokota na biteni na liboso okoki kokota na misusu te kasi nalakisaki bino nini ekokali na yango na kati na moko na baloge mosusu bongo bokeseni ezali te boyeba ete nord ezali esika na molini na bamason est nde esika wapi venerable maître afandi alakisi Nzambe oyo na bilongi mibale sud nde esika wapi surveillant junior afandi ouest nde esika surveillant senior ndi. Nsima ezali na etumbelo ezali mpe na minda misato na bamason ezali bilembo oyo bokokuta na loge na baframason kompa eker na batriangle liso emonaka nyonso lolenge nyonso wana liso emonaka nyonso toto na nano encyclopédie de la franc-maçonnerie mpona nini ezali wana ntango bomonaka yango likolo na dollar botuna na moroko na mbalata batie yango wana liso emonaka nyonso ezali elemonatire na oyo aleki ezwami na baframason na bikolo na ntango na kala na maloba moko wana ba Egyptien balakisaki Osiris Nzambe monene na bango na elembo na liso elifungoma mpe batiaki ekeko na ye na tempelo nyonso na bango. Soki ezali liso na mobali azali mobali, soki ezali liso na mwasi azali mwasi. Ezali mpenza likambo te oyo ezali bozala na Isis na Osiris ezali makomi na bango. Botala oyo elingi koloba likolo na dollar mpe wana ezali eloko mosusu te ezali elembo oyo ba Jésus bazwaka lokola elembo na bango na monene. Bongo bilembo oyo nyonso ezali na ndimbola na kati mpe ndimbola na libanda. Sikoyo wana elakisi nini? Botala Tour de Babel malamu. Sikoyo ndenge tolobaki yango Babel ezalaki lolenge na kosangisa bato nyonso na kati na botombokeli na Nzambe. Bongo Nzambe asalaki nini? Akotisaki mobulu na minoko. Mpe apesaki bino mbula nkoto minei na ndambo mpo ete bato bandima ye mpe babikisama. Oyo Nzambe malamu boye tozali na ye. Soki ezalaki mpona wana te oyo ekotisaki mobulu liloba moko na Nzambe liloba moko bokanisa oyo liloba moko mpe ya bolo azalaki na mbula nkoto minei na ndambo na mosala. Nguya nini azalaki na yango na solo na kaniste azali na nguya moko ekokali na oyo na Nzambe azali moko na lokuta azali moto na lokuta azalaki mobuki lokuta uta ibandeli mpe akokaki kosala te oyo alingaki kosala mpo ete Nzambe apesi liloba na ye mpe liloba na ye panzanaki na mokili mobimba. Kasi nyoka abimi longwa na libulu na bozindo akobongisa liloba. Bobosa na yango te tokotala lobi na lobi oyo kuna oyo asalaki. Wow, kokamwa. Sikoyo oyo ezali Tour de Babel ebimi na makomi na bamason. Likolo awa liso emonaka nyonso ezali mpe bazali awa kopima mpe kotonga yango.
ezali na ntina koyeba ete moko na bakonzi monene na politique na France alobaki mikolo eleki na ntango batiaki elilingi na Europe mobimba na tempelo na tour de Babel na ebandeli likolo na ebendeli likolo na yango na ebendeli likolo na yango oyo ezali kotongama alobaki boy tozali kotonga Babel na sika mpembala oyo tokolonga abo tokotala na bongo tokotona na ba franc-maçon na degré na likolo Arthur Edward Waite oyo akomi encyclopédie de la franc-maçonnerie na solo ayebi oyo alingi koloba Arthur Edward Waite na oyo etali maçonnerie Babel na solo elakisi mosala na bamaso eyebali malamu ete tour de Babel ezalaki moko na bizaleli na kala na franc-maçonnerie yango wana na lobi likambo moko te na poko oyo na sengi bino bosimba yango liloba nyonso na bimisi awa na bimisi yango na mikanda na bango na likolo na bongo boloba te ete na lakisi awa makambo ezali kobimisa kobendana soki bozali na nkanda bokende kokutana na bango na ngai te na lobi yango te balobi yango liloba nyonso na mokanda Masonic Quiz Book motuna epesa minimrod azalaki nani eyano ezali azalaki mwana na kush na mibeko na kala azwami lokola moko na babimisi na maçonnerie na kanisa azalaki mobongi na kati na nkolo motelemeli nkolo pe na makomi lokola motongi na mboka ebele na manuscrit de York tokotanga na botongisami na tour de Babel ezalaki liboso maçonnerie ezalaki kotosama mingi mpe nimrod azalaki ye moko maçon pe alingaki ba maçon mingi na bongo maçon moko azali kaka mobateli na boyebi na makambo na molili bamilatisi na misala malamu mpe ezali na ebele na bazalani na bango ba oyo bazali kosalela na se mpe kokosa bango kino na bakomisama bato minene bato oyo bazali mabe na ndenge moko na likolo moko na bamaçon Kenneth Mackenzie alobi na biso ete Hermes wana azalaki mpe moto na babimisi na maçonnerie Hermes basalelaki nkombo lokola Ramesses ndakisa mwana na Rames mes elingi koloba mwana na Ham boni soki bolingi Elena Petrovna Blavatsky asangisi Hermes na Satana elongo bosengami kokangisa yango ezali mpasi koyeba oyo maçonnerie eteyaka esengeli kotanga mokanda moko mpe mosusu mpo ete mokomi moko te akoyebisa bino makambo nyonso na bongo to pasola yango elongo bongo mokomi moko alobi Hermes nde azali na ntina mpo na bango Blavatsky alobi Hermes nzambe na bwanya abiangami mpe tot tat set Satan mpe azalaki bongo kozwama na olenge na ye na mabe Typhon Satana na baegyptien oyo azalaki mpe 7 boye ntango balobaka bazali na 7 ezali Satana soki balobi Hermes ezali Satana na olenge na ye na Lucifer tina te akoki kozala mobali mwasi likambo ezali te ntina moko te Arthur Edward Waite akomi mpona oyo etali maçonnerie Babel na solo elakisi mosala na bamaçon mpe na ebandeli bato kuna bazalaki na ntina na likambo wana bakanisaki ete bato oyo bazalaki na monoko moko mpe liloba moko bakendaki longwa est kino west lokola baoyo bamekamaki mpe balakisamaki lokola bametre maçon ntango bakomaki na esika na botosi na mboka na Shinear elakisami ete bafandaki kuna lokola Noshade nkombo na liboso epesamaki na bamaçon kuna nde batongaki ndako na bango na molai na mobulu longwa na mabe malamu ekobima bongo nzambe azalaki mabe ntango akotisaki mobulu na minoko kasi bakozongisa yango na malamu boyoki yango pe lolenge na kokoma wana ezali na kotutanisa na bango na libebi kobebisa bango kosalela bango lokola bibundeli na kobenda koboma bango bosala oyo bolingi kozongisa mpasi na bokabwani monene koleka kino bokosambela mpona bomoko bososoli nyonso wana sikoyo bango wana banani te wana ezali te mosusu ebongi te na bongisa makanisi awa nde batongaki ndako na bango na molai na mobulu longwa na mabe ekobima malamu na bongo mobulu na minoko ebimisaki misala na kala na bamaçon na kosololaka na mongongo te na bongo soki bokokotisa mobulu na minoko tokosalela bilembo boye bilembo ezali elobeli na bamaçon
lelo bato balobaka na ngai kasi bilembo ezwami bisika nyonso. Hello, wana elingi koloba nini na bino? Nane azali kokonza nyonso bisika nyonso? Ba druide na Grande-Bretagne mpe na Gaule bazalaki na boyebi na mozindo na ntina na mabomba mina Isis mpe basambelaki ye na elembo na sanza eponamaki lokola Isis mpona bokonzi na yango likolo na mai. Ba druide bazwaka moi lokola tata pe sanza lokola mama na biloko nyonso. Les enseignements secrets des âges. Bongo ba druide nde bazali kokonza Grande-Bretagne. Winston Churchill azalaki mozala na lingomba na badruide na franc-maçonnerie. Azalaki franc-maçon na 33 degré. Na zubilili na elamba na ye na mesa soki moto andimi yango te. Mpe tobandi komona makambo mike na lisolo kozwa bososoli. Soki bokoti na loge moko na Angleterre bokokatisa pentagramme. Soki botali likolo bozali na ekeko oyo na songe ezali ezipelo mpe chevron moko ezali wana bozali komona yango tobenda yango moke ezali wana chevron bone bomona ka yango na mituka misusu te kaka mpona lokoso na mbongo. Mpe na solo bozali na bilembo mosusu awa bozali na sanduku ndenge moko na sanduku na boyokani mpe balingi kokoma lokola oyo aleki likolo kasi basheribe na yango bazali na makolo nini? Makolo na ntaba. Ezali mateya na satana. Yango wana na kati na masonerie bozali kokumba bantaba. Ezali na makambo ebele likolo na komata na ntaba. Ezali na bakarte postale ebele esekisaka basekaka ye. Bazali na bantaba ezali koyemba banzembo. Bazali na bantaba bazali kosala bongo bakombi ntaba oyo to wana ezali le mona Lucifer to komona nsima oyo bazali koloba bantaba bakei likolo bampate bakei na inferno likambo na ntina. Biblia elobi boye na Ephésiens 5:8-14 mpo ete bozalaki molili liboso nde sasa epi bozali moi kati na nkolo. Botambolaka lokola bana na moi zambi mbuma na moi emonani na nyonso oyo ezali malamu mpe na boyenge bene mpe na solo. Bomekaka koyekola yango ekosepelisa nkolo. Bosangana te na misala na molili mizangi mbuma kasi kososolisa yango polele. Nakanisi ete tosali yango na mpoka oyo nalingi kozala na kati na yango te kasi ebongi kolobela yango. Zambi ezali likambo na soni ata koloba mpona misala mikosalaka bango na nkuku nde wana makambo nyonso mamonisami na moi makomona na polele mpenza. Zambi nyonso yango emonisami polele monani na moi. Oyo liloba na Nzambe kitoko boye. Tozali na likambo moko ebombani te. Yesu alobi nasali likambo moko na kobombana te. Nalingi Nzambe na Biblia. Mpe likambo oyo kaka moke ete nazali nano na bomoi elakisi ete Nzambe aleki nguya. Oyo Nzambe malamu boye tozali kosalela Nzambe na boye tozali kosalela. Nalingi te kotika ata moke kosalela ye mpo na bozwi na mokili oyo na satana. Elinkoloba nini? Elinkoloba likambo te. Yesu azali kozonga kala te. Mpe bokonzi na molili ekozwa etumbu na yango. Mpe ekozwa etumbu na yango. Mpe akotambola likolo na mabele na makila oyo babimisi mpe banyokoli bambula. Mpe banyokoli bambula ebele na bikeke ebele na bitumba na kobundisana. Kasi liloba na Nzambe etikala na ntango nyonso wana. Liloba na Nzambe ezali lokola libanga. Eloko na suka etelemi liboso na nzela na ye. Etumba nini esalaki na ntina na liloba na Nzambe. Asalaki na ntina na liloba na Nzambe. Mpe na sengi bino boya na mateya oyo elandi. Mpo tokoyeba oyo asali. Mpe ekozala kitoko. Bongo lobi na poko tokoloba mpona oyo basalaki na Biblia. Etumba na Biblia.